Après, tu as place. Qu'est-ce que tu places sur ton quai là? Bon, on fait battre ma entrée. Merci de porter ma dîme. Les gens au quoi aller tirer, la vie, soyez la zone de ma campagne, après la vie sur la ring. C'est qu'on a 4 qu'on va venir là. Dans des abonnés à ma carte, ma village va mandar pour les apports. Ils sont au côté de la Wana qui est et si vous avez dans la Tamasaki, vous avez été bon. Kaona, vas-y. Il y a dans mon yanga, peut être Malaysia, il y a la rose. Madame, bon à Malaysia, il y a Malien, on a connecté qui est Madimba, moi je me regarde sur Madimba. Madimba, matadi. Ils sont fait encore la Kikulkuta. Madimba, mais c'est comme ils sont en trois villages, ils sont la Kikulkuta. Madimba. Eh, yango quoi? De Madimba, identité. Village et dans le secteur district. District zone, hein? Chez moi, Madimba. Chez Miko. Madimba, Madimba. Embouteillage n'en vaut pas internet.
embouteillage na nzela mbongo. Nazali moto gizi te yango mituko ezalaka na Chine ekoma wa biso okotelaka na kikulukuta epa biso entre oyo ezalaka batekaka bilo bazala dedekero te village ya bapapa. Basi bataka atundali yango nabanimba na moko après toke place qu'est-ce que tu place sur toke là qui va on fait battre ma entrée battre ma entrée merci de porter ma team. Déjà au quoi neti na bibi so yena na zona ma campagne après na biso la ring siko na kati kuna siko ba venir na biso donc déjà bona ba kati ba village ko banda banda ko eza kwa mboka
biso okotela wana kikuta esika tata na ndalata masaki tozalaki te mbola moko kaona basi eza monianga kota manisha ya na nzela mosusu na luozi kota bonga manisha malia nga connexion ekei yozo luozi bangando bakongwa pamba sur combien de provinces tozana mpe aussi na bavillage nyonso ya wana eza orange nayebi te soki appareil esala nango na nyonso Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.